Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Écoutez, Bible est claire. Bible lobby est na condamnation mokote et na likolo ya moto azana Yesu Masia. Banda mokolo yamba Yesu Masia, mokolo condamnation ekweyaki. Mokolo yo yambaki Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Mokolo condamnation ekweyaki. Bien aimé, eloko tikali kaka moko ya kolongola na kata ba pensée na yo koza bloqué. Même si obotama na famille oyo bato bazaka bloqué, makamwe marchaka te. Yo ozali condamné te parce que yo Christ azakati na yo. Bien aimé, accès et pesamelaki yo déjà mokolo yambaki Yesu accès ya liberté. Donc yo oza capable ya kosala makambo oyo même famille na yo esala te. Bisika bango ba eshua yo ko eshue te. Bisika bato musu baza condamné yo oza condamné te parce que yo oza en communion na Yesu Masia. Allez, comme libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.